penda kangi ba entreprise nyonso afanti batinanda kukapo gagner le côté pour na sentiment kaka na sentiment ya nini eza kaka que non nzambe épargner biso la preuve est que tunde to finga ba pasteur na biso ba faux pasteur mais na modèle oya koloba na mutu ko kufa mutu tel mutu oboma yo na yebite alaba jiba okufa jiba kufite jiba zali oye akoma na niveau na nga ezwa temps na koko na chaka kabelo te na tala makoleka ye na ba fan koleka ye bat balinganga koleka ye la preuve est que afinginga bat ba régler ye ba fanatique. Ouais, j'avais wata tout tourner tembe bana poto bana monde entier babi humble serviteur na bino obo mesane toujours na site na biso Gaini Chike va Bilengi TV bo s'abonner plus na Gaini Chike va Bilengi TV wana bo mona humble servant na bino j'avais wata tout tourner ya tembe to sala ka bulo ndenge bolinga to sala bulo le penda na zana moko kat na bino o bana poto bo senga ngai bo senga janvier ndi bo sala na ser na o mère na yo et sala moi bien to linga toujours yambela biso surtout pour l'actualité où ils ont les gars surtout na kata Kinshasa nazana yi moko les sel elnik babinga kai mère na biso manke de John naza surtout pembeni na yawa. Bonjour maman. Bonjour Janvier. Bonne santé. Santé ça va vraiment na ngolo nzambe moi ba grippe et bêta qui mais ça va nzamba osa la grâce je remercie l'Éternel des armées vraiment so nzamba osa la grâce il faut aussi ngaki merci parce que kola kola mukeza habitude te za mawa ya nzambe. Donc, biso to sapouya nae, to senke toujours nzambe, to senke toujours merci, to randaki grâce pour batu na mutazana eloko a sapouya nango. Nga pa na ganga na sapouya na nzambe, yango na randaki grâce. Merci pour la bonne santé, merci pour la protection de ma famille, de mes enfants et de mes amis. Merci vraiment. Ouais, Gaini Chike va babi motema ya Platini Masamba sans oublier babi Olga Mbimba ya vina biso Robert Bikakala babi place bozana pesi bino bambote bino bolinga manke de John yara toujours chrétien na bi ke bo vandi wana belé bozotala et surtout balobi na Pati Muluba babi na bosani bino te batu tout ya base ya Olga Mbimba na bosente vina biso Robert Bikakala nazana manke de John yara ne toujours chrétien maman nanga s'il te plaît boni toujours passé na ba moment mo ya malade na mboka malade na monde entier surtout toi na monde bo benga ngoko confinement ozo passer onde ni pona yo azo leksango kaka ndenge kaka batino so ba lekisa opandi na ndako ozo surveiller bana moi tour air moko ozongi kaka donc normal tant ya ko discerner tant ya ko donc beaucoup de moi ba minute belé pe donc il y a qu'au prier donc il y a au prier pour na temps oyo pandémie zotambo na monde entier ko senga mawa ya nzambe ya blague pe zali na bana to passer vraiment tant ka na ndako voilà tant ka na ndako donc to passer ka temps mingi na ndako mais mère yo penda emsuna ebité so penda o confirmer est-ce que malade on pesa na Kinshasa. Janvier malade ezali. Songo lancer message moko na ba congolais surtout au bazana monde entier pour na malade ko lancer message net. Ko lancer message kaka ya prière. Il est Jova Rafa. Ba benge Jova Rafa parce que abiki saka ba maladie charnelle na spirituelle. Nzambe na biso o to kumisaka il est Jova Rafa. Apesa po mutuna vie azana domaine nae o nzambe asala ye aza spécialiste ba médecin baza wana yango apesa ba médecin mayele ba trouver vaccin bon vaccin pour mokile tambola pour na minute humanité penza etelemi. Ah bon, merci na mère na biso na linga ba. O pousa na moi mke emettre pour la maladie on a compris que mère azobanga vina que maladie ezali mais mère na nga. Na banga te na se protéger. On se protéger ko se protéger ça ko banga maladie. Vous comprenez que maladie ça moi emettre et ça la moi bien pour la maladie en ezali penza surtout na Congo bon pour ba tumisu bazo douter mère na Gaini Chike va biso pina Kinshasa pina tozo douter moi ambu. Te ba douter ba sa mabe. Pona nini? O ba la kisa bato bazo kufa. Normalement, bakola kisabato bazo kufa te parce que ba kufa na épidémie. Muto akondima a filmer boye alongola ba masque azati. Mais problème ezali que non, est-ce que batu nyonso mundele penda kangi ba entreprise nyonso afanti batu na ndako kapwa gagner le côté pour na sentiment kaka na sentiment ya nini parce que mboka na mboka ezali dirigé na ba décideur na bango.
est-ce que ba décider nyonso ya monde ba bité to décider ka monde etelema boye kaka esala eloko te même nzambe ye mo penza avandi pena habité mokili nangi esala eloko te bavanda ba frontière kangama bana bakende classe te bon c'est qu'il y a quelque chose tout le baté que maladie ezate ezaka kaka non nzambe a épargné biso la preuve est que tunde to finga ba pasteur na biso ba faux pasteur ba prière oyo to kendaka même régulièrement te mais ba prière yango oyo et c'est magazine qui yango esali yango ezo sala na minute oyo ponga na lobaka ba prière oyo ba pasteur na biso to finga ba faux pasteur ba prière na biso na ya bango yango esali que non tozala et parce que ce qui pandémie wana ekoti wana Kinshasa comme il faut Kinshasa est tombé mokolo moko oui bon pona ba mboka minene coûte ba 700 000 morts mais Kinshasa est tombé mokolo moko to sengane merci na Nzambe parce que ba église oyo bato bazolo ba ote ba église etika ndenge wana bakanga yango ba église wana nde esali que non ba prière na biso et se magazinaka Nzambe babi bolamu e bomba makame mabebi misaka kusu ba bolamu wana ba dim ba offrande et gangi liboso ya Nzambe ba prière na biso yango esali ouais mais na biso na ba prière na biso esali na najeka place na obi ba prière na biso esali na pesi mbote na masa na ngai Jani Tambu de Istanbul babi mbote place oza na bosanité ya uli mochendi code ya mboka na bosanité ya meya mwete ya bastard Nathalie Babi ala sublime to kotika place ba pasteur de Maniké de Jeune auto biso Maniké ça toujours fanatique ya Fali azala toujours collaborer na orchestre ya Fali mais toujours kaka pasteur mo lokwa JF Fungi azo yebisa Mimi Chikeva qui kala mingi te azokufa pona Rolanda Fali kala mingi te Fali azo qui c'est au Kolobani pour na passer na JF Feng est-ce que c'est la Nzambe qui bo solo be lokuta pour na éviter pour yo posa la pembe na Fali c'est que binonyo surtout kalamine te bozo kufa kolobana mutu ke alaba jiba okufa jiba kufite jiba zali omoni Nzambe secret liwa ezaka epa Nzambe o shwa mashia ba papa naza musumu ki naza juste été na sala masumu Mouta 3 fois saint Isaac Jésus-Christ, l'homme de la croix. Nga ben akele remi, les ressuscités de la croix. Oyo lelo makila na ye et permettra biso to zwa bolimbisa masumu. Moto aye barata muta kufa kezaka Nzambe. Moto aye barapita muta bota maka ezaka ka Nzambe. Mais Nzambe atia ba prophète parce que ba Samuel bazalaka na pona ko diriger David, pona ko diriger Salomon. Mais na modèle oyo kolobana mutu ko kufa mutu tel muta oboma yo na yebite. Pasteur en plus. Nzambe apesaka ba signe. Biso nyonso on a le droit de signe. Bon, soka za mosala Nzambe. Mimi Chikeva tamba yebisi réaction ezaki ni. A tout na pe Nzambe, Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Yé moko Mimi Chikeva asambela. Nzamba olakisa si c'est vrai. Parce que Nzamba bina okitate pona yebisa bino na oloba na munoko basali nanga na ko oloba te ke no JF Funga faux pasteur parce que ngai naza Nzambe te jugé point babi ne jugé point parce que tu seras jugé nga pe no telema na sambisi so za faux pasteur e yebika ye na Nzambe nga na oloba te ke faux pasteur même tango yo prophétie ko eli yo sambela mais ba profession ngo bando le kama eleki moi trop abande pa JB tozongi pe bien na biso mo pe équipe nationale to sous ma Mimi Chikeva mais na finalement c'est quoi ba profession o ya pesa rabatu tisiko non to mona moi vérité mo boyete bon wana omoni Nzambe abimisa toujours mutu na poisa soka zolo balokuta Nzambe abimisa na poisa soka oloba pe ya solo Nzambe abimisa pe na poisa voilà merci mère nanga ça bien te koloba na mutu likam nenge wana te ponga pena na kanise pa yependa lobi ke entourage ya Fali wana Fali abomaka mwa bato kala mingi te Mimi Chikeva mpe bangisa nga monda na ta Maniké de Jeune azala mwa pembe na Fali di Cap vina nga ken pia na makise me pembe na Fali di Cap comme si molongo ngo sa molai te papa mna mutana na famille na ye mna mutu ayibininga tamusaka vi na ye na mboka na biso balobaka ila nsalebe loka muninga vondi il faut babenga yo nazaka na Fali mais muta protéger nga eza Nzambe nzomona alors iloka muninga vondi il faut babenga yo
Ouais, tu continues na actualité mère nanga babi manke de John babi actualité zo le kamwe belé na total émission moko be kala mingi te fivette azo ko finga o problème nyango bo wela na fivette nazo ka kuna bika ke manikatika ko finga feregola manikatika ko finga batamitala no ye moko nda sala ka be mission ainsi ya chaka kabelo escalata na talent amila kisibu ngabi bon na rotuna no manike so ba wela problème nyango ezara entre yo na fivette na temps na été avant de vieillir il faut vivre réponse na PC yango wana Yé a sombi kabelo $20. Yé a sombi kabelo $20, nga somba kabelo $1000. Hein? A somba kabelo $1000 déjà na 2007 déjà na cha donc ba photo na nyonso o eza na net eza na kabelo. A part photo mona telema na kanga suke maboko. O na lata ba pékinier à l'époque eza ba $4500. Donc na temps ya komi kitisa na niveau na été. Poye akoma na niveau na nga ezwa temps. Abia mata avion liboso na o. Amata avion liboso na nga seka botama liboso na nga. Ponga poto liboso na kenda na 1983. Donc il faut botama liboso na nga pour mata avion liboso na nga. Voilà. Donc mensonge. Bazo nanger ka na mensonge. Na omi kitisa na niveau na été. Ngai na réglara ba leader. Na okita na niveau chroniqueuse te. Et puis à Fouati. Oyo azana bagage te. Oyo azana un homme fixe pour naïté, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Elle n'est pas assise à éduquer mututi. Oya mona na miso bato. O bat ba beteli maboko tenga ba beteli maboko na éducation ya bana. Na okita na niveau na jamais. Iye kutatangi kombo na nga na yebi ete na yebi kaka film roboye ayaka na kapasha obondela nga na sala ne vidéo ya solo obondela nga na sala ne vidéo na zo boye kapashi mutabondela nga parce que kapasha api abane ko bondela na sala ne vidéo na sala ne mission basengi azobondela na futi ye mbongo tango nga na zala na kofi azaka na kofi te donc na okita na niveau na ete na okita na niveau ne kututi na okita kuna niveau nete afinga ndenge alingi ndenge nazalaka bwe bat batala nga bat balinga nga mingi na korarena bat non pona koma na niveau na ye il faut bat batuna ye ba fan batuna ye ndenge batuna nga non leader na bango beta concert akende tanga koma na poto bat bandi ko tuna ye entela ye te kasi leader oya sokotela nga na yebi koma leader na banga leader na nga fali tango tu vois une équipe na ngekenda balakisa quand même que non nazalaka na ye batuna ye nga. Alors pour comme à niveau nanga il faut payer yopé ba fan ba tout na oningi wana faut tala maraneti en plus leader n'a pas mimaina ya nga kutu ko mema ko tikala c'est pas un blème pour moi non mon problème car que non na koko na tchaka kabelo te na tala ma ko lekaye na ba fan ko lekaye ba balinganga ko lekaye la preuve ani que afinga ba ba régler ba fanatique atala non ba commentaire ya émission ya sali. On va répondre à la carte commentaire. Ndé qu'on a bango o asala igago a PD. Ala pinga patali ba commenter ba passer désabonner na site na e. Oka atanga ikomo nanga. Donc nga soki olobi na ngai na temps oyo. Oza na problème na ba fan na Schengen mobimba. Goreti Louvoizo la mama. Na okita na niveau na ote je suis désolé. Na okita na niveau na yoti. Na okita na niveau na yo te na okita na niveau no te po yo okomi na niveau na nga te ya nga na okita te yo il faut m'attendre